Bandeko babolingo, tokoti na deuxième partie ya lisolo tina oyo ya koko bakabwana na Pamela Shekola. Pamela Shekola bolandi na première partie na sukisi yango ti bisika o Pamela akoma kopangusa ndaku na famille ya koko na pilover na ye. Siko tokomi tangu ya koko azweli Pamela Shekola ndaku. Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Pamela Shekola boyebi yango bien. Kokoma wana komaki na poto azwaki tembele po akoma na ndaku oyo ya mibale po akoma na bisika oyo ya koko akomona ye azopangusa ndaku na pilover. Bandeko Pamela Shekola tango ya koko azweli ye ndaku. Bafami ya koko bayebaki ke ya koko azweli madame na ye ndaku po ya koko c'est un homme na kati ya mibali azali. Et puis un homme respecté. Famille ya koko pe baza famille moko respecté, famille moko civilisée na kati ya civilisation. Alors ya koko azweli mwasi na ndaku, Pamela famille emoni yango normal. Nzoka wana ezalaki toujours ne stratégie ya Pamela. Et stratégie na ye ezalaki ya koko amona ye mwasi malamu na Kinshasa ya koko amona ye. Ya koko amona ye femme fidèle asala banquête partout amona ye. Amona ye une femme intelligente ya koko amona ye. Pote azala sir ya koko amoni biloko wana tu eloko oyo alingaki bazala na poto ya koko amema ye. Alors Pamela et stratégie ya ndaku lisusu esimbi. Bandeko tango stratégie ya ndaku esimbi, Pamela atali Paris. Amoni yango penza ndenge ayokelaka te. Alobi sans ya koko nakozala na problème grave. Mais nazali Pamela Shekola oyo naza na bénédiction ya Nzambe na bénédiction ya Karine Mokonzi la baronne. Bayebinga na image ya journaliste te mais équipe nationale super talent ya Karine Mokonzi. Alors Pamela alingo utiliser équipe nationale te pa ya koko. Pa ya koko Pamela amoni fois utiliser toujours ki mwana malamu abakisi lo sambo akomo sambela. Soki bolandi ba video ya kala ya Pamela, chaque likamba koloba fa loba pasteur na biso. Fona tuna pasteur. Fona zongisa be pasteur. Po Pamela tango akominikaka na ya koko na komo sambela. Alingaka communiquer susu ya koko en image.
po yebi ke ya koko ata lobi bémission oyo nalandaka te me Pamela yebi ya koko alandaka yango kaka po aza madami na ye yango apronosaka komba paster alors Pamela ya koko aza na confiance ya Pamela ntango azosambela aza susu na confiance na ye ntango so azokomporte différent aza na équipe nationale mazocomporte azolakisa ya koko comportement oyo alakisa eka na Kinshasa ntango azalaki na équipe nationale na journaliste même comportement azolakisa yango na poto na ya koko mazosalela yango te kaka na kati église Pamela Shekola abandi kobima deja na moko yango na koloba te kaka na kati église Pamela abakisi na libanda Pamela akomi na bacousine orke aloba na ya koko na poto ndeko aza te baoyo bazali bamembre ya famille balobanaka te depuis kini balobana kutu te bongo na poto bakolobana nini en plus basalaki ndoki me Pamela ntango bazweli ndako nakanisa ntango Cynthia Wadola ya bomona bakende na province kotala bandeko na bango Pamela akomaki deja na bandeko bakamarade ebele eza mpe likambo alingaki azala na ndako me pa ya koko ata yoki makelele Pamela alobaka kaka bafrere ya Kristo po aza koyamba mpe bafrere en Kristu entre-temps makangu basere en Kristu entre-temps ouverture alors famille ya koko baza na ntina ya kokontrole Pamela te me lokola azali mwasi ya ndeko na bango fo bazala na contact na ye po bayamba ye bien ntango aya bazala ne bien ti ntango bakabwani oyo ya koko azweli ye ndako bango mpe na yaya na bango ya koko na leki na bango na ndeko na bango basololaka tout le temps comme d'habitude basololaka masolo na bango nyonso mpe balingaka balakisa ya koko toza mpe bien na mwasi no tout le temps bien sûr ya koko ayebi ke soki abimisa Pamela kuna mpo Pamela loba batraitaki bien me ya koko aza sir na famille na ye baza bien na Pamela lokola sa tiki ndako na bango alors seke bakozala bien mpo na poto soki moto aboyi yo na ndako na ye elakisi te aza motema mabe na poto moto akokoboya yo na ndako na ye ata aza propre ndeko na yo biologique ata bobimi libumu moko papa moko mama moko me elakisi te aza moto mabe to alinga salo mabe ezali makambo ebanda kala ekokontinue bongo alors ya koko famille oyo ye contact na Pamela ezokende me bazotala balangage ya Pamela echange balangage ya mabe te makomi presse na kokata telefone presse na kosala likambo mpo ye bazokomprendre te balobi awa na poto aza kaka na biso comme famille ndenge akomi na ndako orie biso tomitungisaka mingi mpo na ye ye moko kutu fo ayaka mpa na biso mpo na balisungi makomi presse oyo elakisi nini lokola famille ya koko evanda na poto bayebi poto bien bayebi mentalité ya bafrançais ya bacongolais ya bantiye ya bandibu na ya bachinois oyo akosaka ayebi kumfu nzoka kokosala ata pompage te alors famille
ya koko bamoni yango neti eleki me bavandi na bango calme motu na vi na ye mobali ne moto akogere ntango ya koko ayaka baza na masolo basololaka wana naza na bainformation nango te alors côté bato bapesa information famille ya koko na Pamela Shekola en tout cas singa elembaki modèle elembaki wana tembete mudinda ekosa elembaki penza tokozango kaka lokola mudinda ya bureau ya foire fikini de Kinshasa. Alors bamudinda bongo singa soki ebendani atuka po ezonge ya likambo lobaka ekatana to balongolela stiki wana yango pe ya koko aninga kosala alongolela stiki achange elastique me ye moko ya koko azomona mwasi na ye atikali oyo azalaki te nelobeli na langage tendresse kutu eza susu te soki aséduire ye eza mpona kosenga eloko to koloba excuse moko boye sino te eza kaka neti ya koko donc na collaborateur ne to na collègue ya mosala me baza bakolegi te baza mwasi na mobali nyonso wana Pamela magoda na église mpe na libanda lokola ye mpe amesani to azwaki retard ya kogute lisusu 3-4 mbala moko mpona kosala sacrifice azipa ya koko foulard kamata bengisa moto ya kana ntango moto wana abengi kaka na telefone lokola akomaki poto Juvenal Kibala ye mpe bengisa ye mbangu Juvenal mpe koyaya Pamela ayamba ye akanga ye pendant 3 minutes or que Juvenal ata okangi ye te soko opesi kaka mbote pantalon evimbi ye mpe na se azalaka deja na loboko ya mwana ya 5 ans na se na ye ekodesine eza mpe eloko Pamela azelaki alie yango mpe Pamela alie ngolo ya Juvenal Kibala Pamela akomosentir autorité baza toujours na posa ya mbongo ya koko mais entre temps akomozwa mpe mbongo na poto boyebi yango bien basi wana mibali wana bayebi Pamela chroniqueuse bénie par Karine Mokonzi alors moto azalaka na Karine Mokonzi fo kokabelaka ye siko Pamela mpe asengaka mbongo te ye mbongo ne kaka ya koko me ntango atali mibali ya bo bazopesa susu na mbongo likolo alobi ya koko atikali susu ya koko te makomi yaka na secret na koko bukuta ye ndenge nalingi d'avance ye aza ata koko ata komi ka na secret fo azala ka na secret oyo ya mungwa alors Pamela Shekola mankima na ya koko akomoya akokobenga te ere mosusu ntango azoya sans kobenga makambo mosusu akomokutana nango ezalaka te akokoma boye aza na deuxième clé amona serire ya ndaku bashanza fungula ntango akozonga après 2 jours aye to abengi Pamela telefone ekangama 2 jours aye azwi Pamela na telefone ntango akoya alobi seri nabungisaki baclé yango nashanzaki seri ya koko atali porte babuka te
baforsa te mpo bachange serele mavandi na ye toujours calme. Pamela meme kokosa abebisi contrôle elengi ya poto ekoti ye na église yango nde couverture akende feti boye bani bameme na makangu moko boye me ya kokende na bagroupe ya bafri mosusu bakuta na makangu kuna nsima kotuna makangu wana oyo abali asambelaka na église nini ntango bakoyebisa ye ntango ya koka kobenga toke feti ya ser en Kristo moko église oyo apembeni pasteur na bango mpe pasteur na biso mpe ateyaka mpa na bango. Ah, c'est bon. Mais ya koko amoni makambo ebele famille na ye mpe emoni ya koko aza na ntina ayoka oyo ya famille na ye te andima ya famille na ye te mais oyo ye moko amonaki mine d'étoile eleki ekomi bafe artificiel ya koko atali ke bafe artificiel ebomaka mpe bato soki kaka eke na direction mabe. Avanga namonaka fe artificiel na likolo ezokoma pamela lovuezo soki lovuzu ebongi ere yo na pakata. Me ya koko comme mobali aza toujours na pamela machanze biloko ekotindake mwasi alandaki makasi kote likambo etali mbongo kote likambo etali kolia ndako azopia mbongo pamela mpe langage ya mabe bakisami sikoyo soki ya koko moto akendaki to pamela moto aboyaki ye wana nde nazwi réponse juste te. Pamela lobaka ye moto aboyaki ya koko me soki ye aboyaki ya koko mpe sasilisaki libala wana aza kotala kaka makambo ndenge kokende soko azomikosama to soko azolota to ezali réalité mpo ya koko tellement muta mayele bakosa ye te na basi bakosa ye te na mosala bakosa ye na makambo moko te andimaki mpe te pamela sekola akokosa ye. Alors lelo ayeba pamela akosa ye esuka bongo nsima nango histoire ya pamela ntina mokolo lelo bino boyebi soki azovivre ti lelo ezali na bénédiction oyo Karine Mokonzi abenira ye na Congo na bénédiction ya Nzambe. Karine Mokonzi mpe moya bakisela ye bénédiction eza te wana deja eza ebele surtout lokola esala mabe na ya koko esala mpe mabe na ye moko pamela mpo Karine Mokonzi soko abenira pamela ezalaki te po apesa resultat oyo apesaka. Karine Mokonzi asepelaka na bénédiction oyo afilora aza nango ata ekomata ekiti afilora aza leki na ye mpe Karine Mokonzi la baronne azalaka fier ya afilora ndenge azalaka na fier ya tani ya mokonzi emata ekita na tani ya mokonzi aza leki na ye aza leki exemplaire abala mpe na Lubumbashi asalaka bien makambo eza bien afilora mpe leki na ye ezala biologiki te mais Karine Mokonzi amemai na cœur comportement bien exemplaire na couple ayokisaka biso soni te ayokisaka na baroni soni te na makambo oyo etali bolingo arespectaka oyo esengeli. Bandeko deuxième partie oyo ezalaki yango mpe ezali fin boyoki lisolo ya Pamela Sekola e ya koko nakanisa bokanisa malamu bovanda boraisonne
c'est la vie. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.